DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Autorité compétente autorité compétente lobby lancement des travaux que ça mais Moutou a perçu biso misala o yemoko président Fati tokosanga na ye pa ya kotala misala na oyoki bien bana kanuka oyo président Fati andimi kosala élection nzela. Awa naza niveau ya Sakombi, place oyo naye ko découvrir après bien sûr passage à Mokonzamboka na Kanluka, naye ko découvrir ba câble oyo bozali komona oyo nyonso, ba câble oyo na mituka wana eza ya projet oyo ezalaki ya ko électrifier Kanluka. Ba câble oyo esali 2 ans na mituka na ba lumière, biloko nyonso esali 2 ans, biloko oyo ezali ya ko servir 30 000 ménages, s'il vous plaît. 2 ans, Batubaza na mindate, mais 2 ans biloko yangoyo, eza na kati ya kobeba. Biloko bozo mona o ezu ba millions de dollars. O toza na kati ya kobebisa. Et kokoma neti ba maison préfabriquée. Bino batu bolobaka Fati beton alingi peuple na été. Tala ndenga zocha ba mbongo, mais ba ennemi na e bazolinga que peuple azwa mwinda te. Je pense que zali dossier tofongoli tokomeka kolandela yango pour que bao bazali impliqué bazala sanctionner. Parce qu'il faudrait koyeba que on ne peut jamais laisser peuple à souffrir pour quelques têtes seulement. Donc eza dossier moko très sérieux. Dernièrement, bomonaki ba vidéo etambolaki quelque part lisusu bazola kisa ba câble ba biloko les longa moko na kiti. Boyebi que biso tozalaka très crédible soki to kiti c'est que likambo ezali awa. Donc bokozwa temps ya kolanda makambo nyonso oyo pour que ensemble ngana bino to trouver ba solution. Donc nazo interpeller ba konzi nyonso. Président Oyanga, honorable président et Assemblée nationale, honorable Mbosso, ministre ya énergie, na DG Asnel, je vous interpelle tous parce que il faut trouver solution na likambo toyeba. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que to saboter Biloko Boye 2 ans Biloko ezali saboté, il n'y a aucune explication que vous allez nous donner soki basingao tomoni yango likolote.
fixe nyonso wana eza biloko ebandi kobota matite. Donc tout ça esali pe 2 ans. Eza ba poto oyo bachaka pona kocha ba lumière likolo après installation ya projet yango oyo nyonso 2 ans nyonso ba abandonné yango. C'est catastrophique. Monsieur Denis Essanga, yo ofini président de l'Assemblée nationale, Papa Mbosso. Oboso ni ke kaluka oyo eza na maboko ya Papa Mbosso. Olobi ke oboye meeting dimanche na kaluka. Obosela yo oboye meeting na kaluka. Obosela yo te ba yo pe comprendre oyo za kaluka. Oboye ba place no kota. Solo sala meeting na kaluka. Oboye respecter Papa Mbosso. Soki o respecter Papa Mbosso te, oye na kaluka. Finga président national en tout cas c'est ça la kaluka zomona pasi eza na kati ya kaluka bakosa ye te ke ono bato boye baza nsima na ye wana ezali luvunu balobaka na lizomo luvunu ezali lokuta eloko moko ekosalema te tanke bato bisika bazali baza na pasi bazomona pasi baza kosouffrir et que ba oyo baza na pouvoir bazoprofite na baposition wana po bazwa oyo balingi omoni na classe politique na biso na benga bango bapoliticien corbillard boyebi politicien corbillard bon bakoloba susu natali koma motu te oyo akoni yeba na kati litali boyebi politicien corbillard bolingi na sosola naloba omoni corbillard ezalaka boye soki moto akufi bakei batiki na lilita. Est-ce que corbillard etikalaka na lilita yango nakoloba boye eza na bapoliticien bakolanda mokonzi po bamema ye ti na lilita. Ntango bakotika ye na lilita bakotongela mosusu po bazwa ebembe mosusu bamema na lilita. Bota maboko yoka mwana mayele soki Félix alandi bapoliticien ne corbillard bakomema ete na suka mpe bakowanga na yango nga na lobi boye biso ifo tosangana liboke moko ifo totika makambo ya tribalisme bazokosa bino awa eza ya Bangala awa eza ya Baluba awa eza ya Bayaka mboka oyo eza ya ekolo moko te eza ya bikolo nyonso ndenge tosangana eza boye